Mbote papa. Biso toye awa pona makambo na biso oya parlement. Tozali pe na carnaval tozo bima. Tozo sala carnaval pona koya ya mukonzi ya mboka. Pona koya ya mukonzi ya mboka kokende liboso ezali kokoma te. Lelo oyo tozali tozo yoka kuna Goma elingi etombe. Bandeko, bino batu ya IDPAS. Bino bozwaka deuxième mandat, bozalaka ko bundela. Bozwi deuxième mandat. Moi makambo changer, tozo changer te. Hein? Toza kaka na mandat ya kala, boza na mandat ya sikate. Po makambo ezo changer te. Atali kambo moko tomoni oye changer ezate. Bitumba wana mwe sila, bitumba silite. Tozo kende wapi? Sika nini bino bozo mema peuple congolais. Soki amoni okoki na yote ba yebisaka yotika bukonzi ya batu. Zongi sila mukolo bukonzi na ye. Yoza mutema mabe. Oza mutema mabe. Election ya lukuta. Oyo yo. Osalisaka. Bisika nyonso. Oyo. Peuple oyo avotaka. Ayebi kaka Martin Fayulu. Yo na lukuta na muyibi na bino. Boyoko bima na 73%. 73% ezo sale loko moko te. Ba Mistel Nyons. Samuel Konde ye wana kuna na Sena. Awa Vidal ye wana na parlement. Premier ministre azali pe mutu ya FCC bango Nyons ozibo konzi ozongisi na bato FCC. Na kati ya election oponi batu oye yo ochaka mtema bango wana oche na gouvernement. Eske biso na bandundu ozwi ministre na bandundu ozwi député na bandundu kombo na ye nani? Kombo na ye nani? Yo sakana kanangai ngana yebisaka yoboy bukonzeza ya ngai. Bukonzeza ya ngai. Nga kolo bukonzi. Nga mutu na fongola mboko na ngai. Nga mutu na kenda la table ronde na zwa kama bele na ngai. Nga mutu na leta yoko kuta ngai a sollicite pa na ngai na ndimi avanda na mabele na ngai. Yo lelo yoko nganza mana kiti ya bukonzi. Nga mutu abandundu komi kozongisa ngasima. Zela ngana nzela nazoya na komite na zana nzela nazoya silombo yona na ngai toko kutana. Zela ngana zana nzela nazoya ozoyoka yo lukulo ozomona ke bato abandundu bazali lendengi olobaka na koniata bango lukula bakayansa tata na yo akokaka ngai te nga mutu abandundu yo mwana pe kokoka ngai te. Zela ngai na nzela nazoya to silani nanu te. Biso tout d'abord peuple congolais tozali na esengo mingi na mokolo ya lelo pona kotalisa arrivé ya président oyo babengi le président monsieur Martin Fayulu Madidi, le président élu par le peuple congolais et congolaises. Toyebi ke azali mokonzi oyo alekaka na 2018 à 19 oyo peuple a voté qui est massivement pacifiquement. Yango na tozali na confiance na ye koya na ye tokopesa ye longoni ya mingi. Et puis na sima kozonga na ye awa na kati ya mboka oyo esengeli bai mboka o babengi ba politicien ya Congo bafanda na table pona kotalisa ndenge nini mboka na biso ezali kokende. Tolobi boye
mboka na biso lisusu Congo yo eza lisusu mobimba te. Moto lokola président oyo azali na pouvoir aza kotambola butu moi azali conscient que ndambu ya mabele na biso ekei déjà et pas Paul Kagame. Alors lelo yo toza koloba peuple congolais aza kokufa butu moi. Osio mona wapi monsieur les journalistes na kati ya famille na yo batu baza kokufa bana na yo baza kokufa. Babengi yo yaka to solola totala ndenge nini batu baza kokufa yo lingite oza kokima oza koboya kosolola na bata famille na yo oza kokende kosolola na batu bazali bangunya na yo. C'est pour cela kokende kosolola katango nyonso tu na Kagame asili kozwaye lokola nounouche de la République. Alors toyobake esengeli na ye ayoka pe mai ba peuple congolais o bazali souci na yango arrivé à président na biso tokofandisa masolo na mesa titre likamwane lobby que la vérité et la réconciliation pour la cohésion nationale. Le Congo ezali divisé ezali lisusu bon côté à cause de la politique actuelle. Basili ko kabola mboka bateki pe mboka parti ya mabele sekei mais baza ko welela kaka ba gouverner ba ko sala lisusu gouvernement babengi GAM gouvernement d'association des malfaiteurs batu nyonso tu baza na pouvoir wana association des malfaiteurs et puis batiki congolais na qu'est-ce que c'est via ba peuple congolais comme qu'est-ce que c'est voilà ba bomisi peuple congolais jusqu'à 100 degrés et puis ba s'enrichir. Proverbe moko lobaka boye mais c'est les journalistes. Si tu veux bâtir ta vie meilleure, il ne faut pas chercher à anéantir celle des autres. Ce qu'on ignore, c'est que la malamu. Qu'on ignore, c'est ya baninga. Bango babomisi peuple congolais na este kuna. Na kwa muntu. Même na Kinshasa, banlèvement ba tuerie ezo sala mabu pourtant. Bango ne bazali hôtel ya méchanceté. Ya gouvernement pe ba yebi yango. Ya wana nde arrivé ya président élu. Et c'est vrai que ma sologne surtout est fanana mais ça pona kotalisa et d'ailleurs peut Cornel Inanga to tikala komona nanu te na kati ya monde entier pe salami kaka na pays na biso président Mobimba ya Seni muto publié qui les mecs à question que yende mutazu mais lelo comme rebelle ya kosima minduki pona koboma ba peuple congolais pona nini alors batuna ka pe na communauté internationale. Mais c'est Cornel Inanga, Yozaki président Seni. Pendant nous, comme rebelle, comme Obomassu sur Congolais. Alors, bien répondre à qui? La communauté internationale, les journalistes. Alors, les résultats de 2018 a été fabriqué. Ce n'était pas pour M. Tilombo. Nous l'avons confié et puis nous avons signé les accords, mais il n'a pas respecté les accords. Maintenant, ce qu'on a signé, Minouki. Les lois de la vérité. Et puis, ma panani Cornel Inanga pe Asimbaki Minduki. Yepandimi akoya akofanda akoloba pe la réalité des choses. Au moment où l'Union condamné Moutou et sengeli ozala na connaissance profonde de la vérité. La kati ya cohésion nationale wana ekolakisa vérité ndenge peuple congolais aza kokufa to yebi bien peuple congolais aza kokufa parce que manque de la légitimité électorale. Ba président nyoso to biso to votaka. Président wana bimakate na volonté na biso. Bakozwa kaka ba bendiye ba pesi pouvoir. Alors merci beaucoup messieurs les journalistes. Tozali ensemble le maman avec ba maman ba telemi pona mboka. Lelo tozali ko kende ko sala carnaval motorisé pour tout ce peuple congolais. Fini la récréation de bêtises. Il faut mboka na biso ezwa droiture mususu. Mboka na biso échanger. Peuple congolais a se sentir qu'il azali libre na mboka na ye. Mutu nyonso a se sentir qu'il azali na mboka na ye azali ko lia azali ko mela azali ko sepela. En tout cas souffrance otoyoki. Fini avec la souffrance. Tozali ko kende ko sala carnaval motorisé pour le 31 août 2024. Tozo yamba président élu Martin Fayulu. Oyo azali pona cohésion nationale. Oyo alingi que peuple congolais bazala esika moko bayokana basolo la porte changement ya mboka yekota est ezwa kimia.
bandeko na biso na este basili baza lisusu te bamboka ekei tolingi kimia na mboka na biso tolingi kimia na mboka pe eyaka na kati ya cohésion. Sans la cohésion, la paix ne viendra pas. Il faut la cohésion nationale. Voilà la volonté de notre président élu Martin Fayulu Oto Kenekoyamba le 31 na aéroport. Biso nyonso ba mama affect changu nyonso na aéroport pour na Kenekoyamba nani président élu Martin Fayulu. En tout cas, tous en Congo, mais Congo est baby. Tant biso ba jeune lelo, so to ko la kuluna po manquement ya travaux. Ya ngo to lingi cette fois-ci en tout cas to lipe mingi, to limbo bonga to pe donc ba misala. Nga za mwa masimanimba, moya mwa masimanimba, mume buto kata masimanimba tanga kuna mekusa wasamu bagi sa me kisalo donc ko rove. Yena ngema makamingi, yo bonga reve sans qui présente bien, ya quel privé. Yena vraiment bete yamba ngez na beto mbote. Ya bet me ponaka ya bankaka na bet me bixla bet le Martin Fayulu Madidi avec président Eli bandantan bet za bandi mais bampa na betu ya este bon ya kufa mpamba kana bet bubwa bet fois à cause anki ya bola yo tamla avait bien et na vraiment Martin Fayulu vraiment kangola ntima bet bi bet voter en 2028 bet toujours na ndima ngé tous les 26 provinces RDC bana masi bana Muzabala bana 316 bana Kenge bana Kikwiti bana Kwil Mobimba et tani RDC bisonyo za Martin Fayulu le 31 août to se plama kasi to na pour Anjil to se ba jeune garçon belé oko yinda pour la population ya RDC. Merci. Mbote président Eli Martin Fayulu biso ba résistant toza ne sengo makasi toza mobiliser tozelo maboko ya kofongwa ba congolais nyonso bazolela butu mo itongo pokwa mosungi à part yo mosungi mususu azate tozozela yo pona solution ya Congo ekufi lokola mutu azate lokola bato mayele na Congo bazate. Alors cette fois-ci toza déterminé na nyonso tokolemba te Congo tokoteka yango te tokotikala yango bapaya te Congo eza ya ba congolais kotika ya biso ba congolais bato mabeturo tokotia bango à l'écart tokobengana bango na makasi nyonso. Il s'agit ya kokufa tokufa pona ese bakufa ka mikolo nyonso to baza ba congolais biso nyonso tokonyima sacrifice ya Congo po Congo ezwa nzela liloba ya koloba ya suka ezali keno biso nyonso le 31 toza mobiliser 6h30 toza na aéroport Anjil. Ciao bino nyonso bana Congo. Merci mwana mboka en tout cas c'est pas makasi fort. Alors président Fayulu to vota en 2018 parce que yeni azali ne molobeli ya bana Congo. Donc sauver la biso Fayulu. Donc ça Fayulu en tout cas ya passe. Fayulu likamo o asali atamoli tous les pays Afrique. Et le wana eza malamu. Eza bonne idée abenge to na mesa. Oh nyonso kota zamba o mabatu pona mboka yaka na mesa ngongo sani ebelami. To boya na mesa pesa idée na mesa to bokisa mboka. Makambo aussi manduki OK osala ki rébellion Martin Fayulu aboyango alobi boya na mesa onga moyibi onga ndoki onga bandi ya mboka yaka na mesa pesa idée to tonga mboka ba mboka ba souffrir fort to kemba mais tangu nzamba tindi Eli Fayulu apesa ba idée ya mboka to puye yango ba ndele ba sepe na idée wana eza malamu to boyeke o ngai bandi okota zamba pona oboma congolais Martin Fayulu abi yaka na mesa en tout cas to sepe nango en tout cas eza makasi to ebele to yamba Martin Fayulu président Eli o to vota na 2018. Merci mboka en tout cas na sepe makasi.